La chaîne des actualités, la chaîne de qualité. La collecte la chaîne de Santivi, la collecte la chaîne de Santivi, la chaîne la plus suivie. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed, because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free, because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service. Voilà, merci, bonjour, bonsoir. Ça dépend à Héros beaucoup à capter les antennes de Mabia Star Télévision et surtout dans votre émission Ko Angola avec Dani Timanga. La timangologie, donc au Yabino. Là, on a profité de Mbaramoko. Il y a pesa ba salutation na ba yo ba soutenir biso na kati ya chaîne na biso Mabia Star. Là je vois directement Christopher Songo Songo ya ba Christopher moi mobali wazanga le côté na kati ya poche na kati ya Londres wana je vois le grand réfugié na kati ya Londres, je vois Daddy Ilenda na kati ya Londres et je vois comme ça notre vieux Justin Gokala na kati ya Paris bato yo bazalaka toujours wana ko soutenir Mabia Star. Je vois Pati Mwasi Nzambe na kati ya Londres, je vois comme ça Angèle Loué Mwana Star, Aza Star, Kila, voilà. Je crois, je vois comme ça aussi Fola Mazambi, Raya Kitendi depuis Paris. Bon, bazalaka toujours wana na kati ya Mabia Star ou eza 2022. Tobandi toujours na bango. Fidèle ami internaute, aujourd'hui Dani Timanga ne serait pas seul dans cette plateau parce que Boibiko, Dani Timanga Memarabino, MP, Bisika ou Sengaka, je serai, excusez-moi, je serai avec mon ami frère Axon Kitoko, autre Rosaton, Yarubeta Naye Masolo Yalelo sur nomination. Il y a Maître Gums et Dadjou, étant que les ambassadeurs pour nous représenter Rumba congolaise. Pourquoi le président de la République a porté choix Wanana Bango? Aussi longtemps, toza, hein, binomo boye, bibo complété. Et puis on doit parler de Fali Ipupa, Malabiocho, voilà. Numéro 1 à Bango, numéro 1, il y a musique congolaise et Tozo Mwata, Yakubeta, Masolo, Narsen Kitoko. Si nous avons même pensé na Ndekonanga, mais kako fongola biso, pour n'appeler ça, invité Nangaï, bonjour Arsène Kitoko. Bonjour Dani. Pourquoi Arsène Kitoko? Kitoko est un combat famille. Ok. Et prénom est Arcel, Kitoko est un combat famille. Parce que on dirait le roi à moi. Ah bon? Ah, merci, je suis flatté. Arsène Kitoko est un combo de famille. Ok. Voilà. Il y a à boire et à manger dans cette émission. Ma question est la réponse. Voilà. Arsène Kitoko. Non, Kendena non, Koloba Boye. Balubi, oui, mais qu'il y a on attend un massacre. Ouais. Fali pour pas oublier un massacre Bango. Na terrain. Ok. Et Fali pour pas à Obimisa 3 disques. Parce que Aza tout d'abord numéro 1 et puis Aza ça là. Fierté, il y a musique congolaise, na ba dimension nyonso yango a proposé nos 3 titres. Si on a habité Axel, étant que journaliste, analyste, tu as trouvé ça comment? Toi qui dans le moko. Tout à l'heure au bengue numéro 1. Oui. Si on a habité nani ou achai numéro 1.
Ouais, musique fallait abetaka. Et bon yo abetaka musique nini accent. Oyebite ke na ba bar na ba boîte na biso na kilelo. C'est fallait pour pas qui domine. Si on a tunu abetaka musique nini tangelanga musique o ya bete leki Mario na succès. Mario bimana nini? Eza de génération à génération. Tangelanga siko musique nini oyo muto tangi kombo abeti ko leka Mario. Eza mais on a musique à kala tolo ba siko musique ya kala kasi er ba tiaka yango. Tielanga siko musique na ye ya sika. Wa bato ayo kango. Musique nini eza consommer. Toti kokosa batu. Asala ramusa na bien mais to atika koso babenga nini koso proclamer. Voilà. Am comme numéro 1 nani ya chai numéro 1. Yes, ça explore la musique. Mais kota la boy, kota la nano accent. Tozonga na le Congolais azo bimisa 3 disques. 3 disques. Et puis muto akoki osala ngweza ka. S'il faut dire ça fallait pourquoi parce que azaka non aussi on aye parce que soka bimiche loko ba Congolais ba yamba ngo bien. Numéro 1 et puis monde entier yamba ngo bien c'est pour cela ça numéro 1 na Congo. Numéro 1. Oh ami benga numéro 1 tala batute. Ah oui. Ce qui doit benga numéro 1. Obimi seli biso dance moko eloko awa lokota sope nini. Dance ya Inosbi. Yo tala batute. Yo za numéro 1 au top. Mais dance ya Inosbi. Tozongi obimi sa 3 disques ne olobi. Gold. Zonga sikoyo na ki fait regola. Abimisa ya rouge na gold. Na copier muninga. Oh, Ferregola bimisa ya rouge na gold. Na ba disque na ye. Voilà. Na ba brochette nango. Gold déjà, rouge déjà. Soki bato ba yebi ba zonga. Na yebi ke Montréal et Victoire Likunda ko zonga ko tela biso ba image bato ba mona. Ye muto zo copier. Komi benga numéro 1 na musique. Voilà. Ça dit il faut y na eloko moko na musique to yebi ke no oyo muto amema yango kingani. Il y a des musiciens oyo ba yela biso ba. Mais na kata toko ça memi pe du nouveau na ye un peu ndombolo mélangé na ba rumba na ba nini abeti pe moi ba beat moko boza. Et ça na place c'était to ye bato ba yela biso rumba odemba. Koffi Olomide ya na tchacho a imposa tchacho. Faire gola betaka odemba rumba odemba. Ya na nini. Musique congolaise eza densité, eza voix. So zongi na musique ya kala omona babana ko yemba. Force ya artiste eza ko yemba. Yemba nde après danse yi na sima. To tiaka danse na première position te. Muto tangi aza danseur ba tout ba yebi. C'est un danseur. Aza chanteur. Attends. Fali Poupa c'est pas un danseur. C'est un danseur. Aza chanteur te. Ayemba nini. Ayemba musique ya Fali te accent. Na lobi ayemba nini. Pona ko tangelo bato ba yemba ka ya yemba nini. Ayemba nini. O penze vanda toko tia toko comparer yango kana na ba Mario, ba Mamu. Ayemba nini. To tia yango na ba umba. Ya papa chéri. Ya papa chéri. Ba santé touché. To tia yango na ba aspirine. Ya Koffi Olomide ba coucou, ba diva. Tout ce que c'est blagué ko. Tout ce que ça bat. Koffi Olomide c'est une légende. 23 albums à succès. Ma beta abimisa album moko pe ya 3 albums te. Nambala moko. Oui, légende oui. Lelo Fali Poupa nous promet que abimisa mbala moko 3 titres. Ebimi? Hein? Ebimi? Oh, mais ça déjà lobby c'est que mais kasi faut ebimati. Yoko yambanga jouer pour que on ndeni koyoka ngona 3 titres c'est que capable de le faire c'est un prétentieux c'est un orgueilleux. Fallait Poupa. Moi je te dis c'est un orgueilleux. Vous pensez quoi dans la musique mutu ye moko sala kilo morote so ozaka wana ngai nde mutu na sala boye ngai nde mutu na leki boye non musique na bongo te ngai naza boye mais Inos Bip a osala boye faire gola pe a osala boye karama pa pe a osala mais so tali tu peux pas dire que yo zaka ka au top. Écoute un peu ndeko nanga accent tokende boye Fali Poupa bayambiye et pas ya ndeko na biso confrère na biso na chi lokole Fali Poupa tes confrères na biso te mutu na ye. C'était pas une émission. Et ça qui bazo solo là. Photo bongisa. C'est pas une émission. On a anglais wana. Ouais. Bayambi Fali Poupa. Fali alobi boy. Soki na ouverture ya CAN 2022. Soki ezala ki yeti. Que
bazwaki pour akende ko représenter Congo. Très bien. Na Congo. Batangela edeno. Bakoke kozwa nani à Paris. Jiba robeta ngo kitoko ko lekaye, Kofi robeta ngo kitoko. Inosi bia robeta ngo kitoko. Mais ya lo ba isuku tu bazwaki ete bazwaki ata Geuse Mawete to oh akibeta ni Mundibu abaye Mundibu robeta kulumba Ndenini. Hein? Ndenini. Et beta. Et ça chanson mondiale. Et ont bêta partout tout quand ville pour ça Kinshasa. Mais quand même, soyez quand même des réalistes mon frère. Un artiste comme Yé, Moutoua se prétendre que vous êtes numéro 1. Vous passez à la télé pour dire des bêtises. Mais attends, il a manqué de respect dans le clan Wenge. Dans la même émission, on a montré qu'il y a lobby Yé à s'inspirer Mouké na Wenge. Mais tant que vous avez le bongo, papa chéri azotala yo. On manquait d'abord respect. Na papa chéri, on manquait respect. Et surtout na Wenge nde mutu basali un gros problème parce que faire rigoler la paix. S'il faut qu'on se le dise à Outana Wenge. Voilà. Et voilà, fallait à lobby. Et puis, on dirait, et tomboli moi, makambo. Et tomboli parce que à connaître erreur. À lobby ma baie. Ok. Pour na loba bien, il faut réfléchir. Yeba na loba nini. Est-ce que nazo lésé batu? Est-ce que makambo nazo loba? Loba ki na choc. Na un poso choc. A choqué bisoté, a sali l'erreur na muto ya maquillé. Oh, faut que ça pas ya muto ya maquillé. C'est vrai. Bien sûr. Yo so za pena journaliste d'investigation. Oyebi na zongisa yo na sima big nous na beta na 2012 na Gabon. Par invitation, ba benga ki pa ya. Toki ne malembe. Ya moi sur na basangala ki fallait beti ye mu kwa. Toki ne malembe. Exploit. Oh et ça na 2012. Na lelo. Est-ce que bila lekela ngone émission à lobby? Toke kundola yango poto yoki mutu yo sali o lekelo parce que za ndenge na ye. Aela biso autotune awa biso tokina ko vérifier. Trop pressé à koloba. Mais attends, so sali loko zela biso to lobela. Zela ba fan ba lobela ba ko apprécier. Ko yete o faire ko ndimisa biso ke yondo za danger no za numéro 1. Non, bila beta ngwa lobela ngo place nini. Bila sangana na batu fali pour pas beti ye moko e bandeli suka bini sipe lokota pata muzenge batu babini et puis au mona place batu alobi que abini si mwasi ya président au mona place bazobina yo mona kiango so na be match tilanga place mwasi président zobina au mona kiango abete maboko yo mona kiango yo moni interview ya batu ya mboka watene ba telemeli pourquoi yake ko beta kuna au mona kiango te. Tu penses que Zela, tu penses que place wana o ya beta. On dirait yo linga no fali. Na linga etende nini? Az artiste congolais malgré comment na étranger. Oh, bien sûr. Na linga etende nini? C'est un artiste le roi artiste nyos tout, mais az orgueillé. Az étranger. Comment étranger? Az orgueillé. Az prétendre que zala un américain mais az congolais. Na yebi ngote. Voilà. Mais attends, ozo leka na média pour faire ko lakisa biso ki yo. Bongo soko ba Kofi Olomide ba olobani. Ba Jibe Mpiana ba olobani lelo 11 ans sans album mais aza toujours au top, azo beta partout. Concert à $200, $300, $400 ba bazo ya. Peut-être il s'est dit cela par rapport à Yebika Mususu yende mutaza na moi nini wana que faire gola. Mais attends, tout tika faire gola maramo, faire gola za mo yembi. Faire gola ko tia na ba liste maramo te faire gola Bouddha mututé. Il se respecte. Il y a des artistes qui se respectent tels que va faire gola. Et puis pourquoi ça au même moment faire gola annonce des albums Dynastie et Harmonie et puis Fali Poupa c'est dit 3 albums directement donc abaki c'est des surprises pour ataliser kaza faire gola za na course na mututé faire gola azosa la musique na yi tu comprends so ça les locaux pour na ko prouver batu que ngai na ye pour na contredire soit des projets à Dynastie projet à Harmonie au beta poto papa obimisi eloko simbi to beti nzadi batu ba lokoti te batu ba lali olingi siko oyana makambo moko boye oyo zo yana ngo gold wana eloko ya gold wana déjà faire gola si sala yango tous ala ba réaliste
quand tu te prétends aux numéro 1, quand c'est au monde que c'est Dadjuna ba maître Gims ba couronné bango ba ambassadeur ya Rumba. To ya place wana. Na lingi ke to zana nu kaka place yo ya fali na faire. Axel, namona air moko okenda rapé na analyse na yo, tu parles bien aussi pour faire et puis pour toutes les artistes. Voilà. Maintenant sikoyo, est-ce que danger koki koza la paix faire ego la boîte mususu harmonie lelo fali pour pas bimisi pe lo mo na terrain et bayoki na bangwelo mususu te danger zate poti faire ego la beta regarde mo mutako longola zate oh so zamu yembi ozamu yembi kala faire ego la tia bar likolo c'est pas pour y azalaka aimer na batu ebele batu ba combattre faire ego la ba mise moko boye baza na niveau T. Si vous avez un niveau, vous doit savoir faire et pas faire rigoler. Papa, vous avez un projet dynastique, vous avez un collègue, vous avez facilité, ce n'est pas donné à tout le monde. Vous avez un souci à partager, succès na yo, na bandeko na yo. Eza bolingo. Ok. Si vous avez un quartier là, vous êtes au top, vous avez mis tout dans le quartier là, c'est Fally Ipupa. Ok. Tout le monde a yébi. Mais est-ce qu'il y a partage la succès na yé na ba ninga na ba ancien na yé voilà tout nelanga siko musicien moko ya quartier la te nani oya ko betela oli suru ya bien mais Fally Ipupa si faut dire aussi action lorsque asalaka premier album na ya bimisa izaka nini droit chemin mais tout le monde ba titina ba beta na kati droit chemin banani ba modogo ba ya pu ya Koffi Olomide ozobosa na ke bazo préparer album droit chemin na quartier latin nzembo o falaka tia atia na danger de mort zaki nizaki liputa mais c'est que muta banda makambo kotisa baninga na kata kokotisa ba ezalaki appui ya Koffi Olomide et Koffi aza déçu parce que Koffi muta asala coup de pouce na départ. OK ba musicien na ye ba danseuse na ye ça dit arrangement na ye makamune belé ya Koffi Olomide. OK. Mais après, Lelo, au caracolé, au mati, au niveau, est-ce que yo sur mon azo benda siko bande kona yoana? Aye mana montana a traversé un très difficile. OK. Sokazaki mutu penza ya tema malamu. Yo za numéro 1. Pourquoi zo benda montana te? Pourquoi zo benda yete? OK. Ba sami tu ba ba yana ye ba na quartier la te. Pourquoi zo benda bango te? Yo kasi yo ko tuna sami tu makamba fala ko répondre yo. Il te dira clair que c'est un orgueil. Oh. Approcher à batute. Ça dit, à mi mon arake non ngainde naza au top. Non, au top azarate. Au top azate. La minute yo au mato qui t'a c'est héritier. À mettre batou tout d'accord. Soko boy ngai na confirmer les c'est héritier. Oh, c'est vrai ça. Nanya ngwa yebité. Il est là na barre ni ko ba bête héritier té. Azate. Bon parce que héritier zo beta pour akutiper album musu na terrain té. Album nit yo so za numéro yo kasi numéro 1 yo zo contrôler yo za aigle hein ozo contrôler mokili ozo mona partout siko o mona kité que non que ange mi demeko eko caracoler ou kanga tout o mona yango te voilà to tikoko sabatuko soki pesa million na tana yo pesa million sala succès ndima pe baninga et donc on a besoin yango wana musique congolaise na ba fête ya ba beta ka musicien moko te ba beta Inosibi, barobeta Koffi, barobeta Wazekwa, barobeta JB, barobeta Karamapa, barobeta Mbiliabel. Yo quand si fête ni barobeta kaka yo. Quand tu regardes cette caméra là, okoki koyebisa Fally par rapport à cette émission et le ronini akoki ko retirer parce que mon tout sur au salé loko moro boye ou ezamabe on peut faire une contrat voilà tokoki ko le baké bon na retirer na ngapé contrat na nga ou soit na retirer plainte na ngai mais non à vous étant que analyste aussi tu reproches à Fally quoi et puis qu'est-ce que tu peux dire à Fally Ipupa na ba dur na ye o ya koki ko luka ko retirer azana ba conseiller bien. OK c'est très important. Aza ba conseiller bien et puis aye ba soka lekine émission na zolo ba nini pour les batouté de dire à la télé na choqué bino dans la vérité et yo mo panzi sango il faut aller au milieu du village on lui choqué biso elle a choqué biso siko na buzoba OK
azo manquer, c'est-à-dire au manquer d'abord mikolo na yo na musique oh yo landa nzela na bango parce que soki ba mikolo wana tende yo pozate. OK. Akoko retirer nini na maloba na yena. Akoko retirer d'abord place wana batangele démission bakobeta parce que so ba JB ba sala mieux que o ponaka papa chéri poane. Mais aza papa chéri. Bonatie Koffi Olomide. On a papa na it. Voilà. Ce que RD azo manquer na papa na place à outi. Moi on a sa finga tata na yi. Wera ko salango. Inosi bia ko salango. Ata bato ya tanga. Attends. Place wana. Innocent. Na agi ya mwana wana makambo sa na musique na agi ya falu pasalango. Innocent ça ni na musique. Asale lote. Yo inosi bia binisa ote. Abinisa mokilité. Yebisanga nzembo nini ya fali étranger si azwanga kotsa ngona nzembo na ye tangilanga toki esiko nango bongo pembe tangilanga ke oyembi nzembo na yo étranger moko ba zape na succès voilà po astobi to tia siko makamango nanya lekina Diamond toki ni siko malembe Diamond azui nzembo ya Inos bi à côté lango studio a betiango. Pourquoi Azwaki a falité? Numéro 1. Numéro 1. Pourquoi Azwaki a ngoté? Falazana battu belé à succès. Pourquoi Azwaki a ngoté? Bazou y a une nosibi. Et puis bêta monde entier. Je le confirme, monde entier. Est-ce que nosibi a lequel angwa tiango makele? Non. Ce qui balaye et puis ozo ignorer. Ça dit aux en émission na orgueil tout aux loba ngai place on là il faut mbongo d'abord aux en visibilité na yo caché aux autres comme qui tanga ngo malubi azo paquet bien paquet nini tu penses que bateau bazala ki kuna ce que ça qui tricagité fallait mérite place wana que et puis na ndenge ba soupçon bando bimanzo que zaki na ngopé Samuel Eto'o te moto c'est Samuel Eto'o. Non, fallait à lobby très bien à lobby que Samuel Eto'o a bien obi ah nayoki oui il y a lycée Eto'o solo là non négocier fallait d'abord c'est Samuel Eto'o. Samuel Eto'o za muto fallait. Tu penses que non fallait ko leka loba que non ezaki bala Samuel Eto'o ndenge ya lela lokumu ndenge ya lela ko za numéro 1 mais ko lobaka bongo soki na mboka wana ba Cameroun na ba yoka talingala makambo ya lobaki ba ko lela ki ba ko lela. Voilà Axel Kitoko to yana nous place yo je crois tu parles bien to yana nous na choix porteux il y a président de la République voilà en face de Maître Games et Dadju étant que les ambassadeurs de ya rumba congolaise quelque part na yoki batu musu balobi Maître Gims connaît pas la rumba congolaise. Okay. Comment il peut être un ambassadeur pour que à représenter rumba congolaise? Mais ce qui me choque, au moment où Fally Ipupa vient de faire l'émission, et ça l'a mis caca dans le même temps. Okay. Fally fait l'émission et dit à Paris, nani bakoka ki kozwa na Congo, côté kuna, baza ko nommé Maître Gims étant qu'ambassadeur. Puis il y a passeport rouge. Passeport rouge, passeport diplomatique, s'il faut dire. Oh, il y a ça. Allez-y comprendre. Bon, côté où on a pensé... Soit porté tout d'abord, il y a président de la République. Lorsque mon président a joué... Kojara mokonzi mbokate et mokonzi pas na RRT. Mais le kukanga na roluba na yebike aza président de la République. Azapina ba conseiller oyo ba vanda ba kolobela ye que choix porté ya bateau au couronné ba sala rumba te. Mais dans un premier temps ezana nubongo toko contredire yango. Mais c'est que Maître Gims pour moi je me le dis hein ce président sala ki choix parce que nous voyons toujours le musicien en train de plairer musique na biso libanda mboka et betakate oya comme la préfecture préfecture au boya banen mais Maître Gims étant que aussi a zappé aimé na libanda mboka c'est un Congolais comme nous coupé sa place wana. Pour moi, je fais mes analyses en moi seul. Je dis, le président fait du bien par rapport. Maître Gims peut décompter cette histoire-là. Très bien. Il y a musique. C'est une stratégie. C'est une stratégie. Voilà. Plan B na ye to yebite. Ok.
ba misi ba lele belé awa plus de 10 ans musique ebeta na poto te em so luka ba stratégie nini o musique ekozonga pe na poto to yebite total la nanu mais place wani ko za numéro 1 te voilà ozongi ce qu'on a place nanga soki peza yo za numéro 1 ozo représenter mboka libanda show n'engeze pas na yo mais le ko les pas na yo te numéro 1 c'est Maître Gims et Dadju. Oh na minute yo yefa ngumba mela bango po bazaba numéro 1 bon représenter comme alors yé numéro 1 exact pour muto couronner numéro 1 azate bato ba couronner bango ba ambassadeur ya rumba numéro 1 OK to yebi bato ba simba rumba Tchatcho c'est Koffi Olomide voilà Odemba ba Ferregola ba Papa Chéri ba sala ba rumba ba danger lokola ba tie bango te alors bino ba oboyaka na sala ba rumba makelele boza ma papa boze lokote oh bango tout baza na sima est clair yo ça oza ko se prétendre na za numéro 1 nani acha numéro 1 pour sala nini okyo beta na Cameroun ni drapeau ya mboka na yo okeno sani. Oh. Et moi je me demande, ok non ça ni Congolais penza du sang, bendele ya mboka na yo, ok penza place mokile batu baza ebele. Nous te kané mboka na yo ti. Ni ne ko représenter que o ya artiste congolais ça drapeau ti. So tant yo na drapeau to za artiste ya mboka ni. Par exemple. Wana ba internaute ba répondre biso hein. Na ko ki na pe ko répondre hein. Na ko na pe ko répondre mais na choqué yo to na lobaka vérité nga moni choqué ngana na choqué biso na bato ba otala à cause à ivoirien oh fali poupa skoto lobandeni dicap skoto lobandeni kolo mongala ye to loba sikondeni mboka na yo ke na drapeau te to loba sikondeni soki yo za numéro 1 yo mto représentera Congo libanda mo qu'est-ce que place morobe o mokileza drapeau ezate Axel kitoko to yana nuna je crois aux orateurs ya koyoka makambo nyonso o ileka kapi na ba réseaux sociaux affaire formateur phénomène igwe Ngiama Makanda n'a pas formé Ferregola a formé ba musicien mon côté ba propos ya Koffi Olomide. Il n'a pas tort. Oui, on n'a pas formé les Ferregola. Ça n'engage que Koffi Olomide na contexte ni ya lobeli. Omoni. Oui, Ranson a formé batunios touté. Pour preuve nga landa vidéo moko ya c'est le lo base la formé pas oui raté. Mais era yo ki makambo Koffi Olomide a se défendre mais surtout zong si vidéo na ya kalaba tuna ye même question lo base la formé et pas oui raté. Il y a d'autres musiciens au wera format. Il y a d'autres musiciens au wera zalokola encadré. Bazali. Ozomona. Ferregola aussi était qui formé. Ferregola zalé formé pas weraté. Ferregola zana wengi d'ensemble. Au manda salaire à kolba que Ferregola beta na wengi. Oui oui. Affaire wana pe surtout le bano manda chante lobi atikala koyeba ferité. Et bon soit bana koyeba pemeni ya bezaka nani. Si kasi wera sonne a outé ko répondre ngobi wazaki pembeni wana zaki suzi. Siko ezaka nani. Ya on makambo mande photo chango boy. Pour na kilelo. C'est manda a osalango il a des problèmes avec Ferregola s'il faut. Zongi saye na makambo imko ya kimuyibi. Ya mbongo ya makambo ya des fois aussi. Ya kimuyibi zongi saye kuna na kimuyibi. Oh. Ana charge bana OK ayi bien ote. Na kilelo manda. Ah ya to fula ko ngana ngabo na leki na succès. Oh, ben oui, c'est vrai ça. Voilà, merci fidèles amis internautes. Nous arrivons à la fin de notre mission avec mon ami frère Axen Kitoko. Axen, dernière monayo pour cette mission et puis ba dédicace nayo je crois ba yo pe batalio o ba kokipe ko bengayo na ndinga kuku dimba ils auront besoin de ton numéro si alors ngana olobaka boye mon confrère Dani et lokozo bo ma musique congolaise za ba na bolingoti voilà boyo kanezate entre eux maître Gims Ngaya ozongi sa musique et ça la fait bien. Maître Gims azane muto orgueilleux, orgueilleux.
Lelo, ce qui te montre, Lelo, fallait pas featuring na faire rigoler. Bini ça la musique congolaise. Non, 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 ça sera du poison. Bah, tu vas c'est là-bas, on a ouvert un son na jibem piano. Bini ça là. C'est du waouh. Bah, c'est là-bas, on a confié l'homme idée, c'est pas Mbappé na wazé quoi. Biloko to nango bezo. Donc tangeli batu mutu na ye. Nazo tangela yo. Et ça la pebe lo to moni inos bina gez mawete. Mayembi. Omoni. To moni Fabrigas na Robino Mundibu. Mayembi. Et quoi porter un plus na musique congolaise. Et loko zo zanga bango yango wana mutu na mutu alingi. Bodide la ngai nde mutu na sali boye. Et bodide la cause. Et tika biso ya ba projet ba. Pardon, ewo yango na lingi na ngati. Yaboya makamba batu. Voilà, tu as la souka vraiment. Dédicace na opesa na Alain Tita Andro quoi les puissants. Merci à vous, merci aussi à Yolande Ntela, Diama Sardoise, Moteki ba super so na Hollande, Rossi Kapinga, la femme de l'homme, merci à Mama Diwembo Béton, merci aussi à Jeanne Moussa ou Katumbai en direct na Londres, DJ Faya Béton, merci à vous, Alain Lukoji Docta, papa des filles, famille de A, merci à vous. Basé Belé, fiston Lubamba 4 saisons mais c'est propre, merci aussi à Logilo, Machine Madaka à Los Angeles, bah aussi la thé Chantal Music. Merci à vous la beauté na Birmingham, merci aussi à Lady B, Benita Belinda la Vertie, puis à Mokonzia à Birmingham, bah merci na yo, merci aussi à Alice Mibilou la patrona. Peggy Mopela, garçon capable. Merci. Tout le monde va contacter. Un numéro donc merci à vous. Voilà, merci beaucoup. Ça pourrait finir maintenant parce que boyo qui ndeni to za qui na accent qui toko boyo qui pendeni à Memi Bisso bon contacter accent qui toko et ça la moi bien parce que c'est notre confrère aussi au Tozakana Bangouna terrain pour na kosala musalo yo. Là je profite directement européen ça big salutation à Christopher Songo. Excusez Songo, il y a Christopher, moi mon balou azanga le côté na kati ya poche et na repé sa salutation comme ça à le grand réfugié na kati à Londres, Dadi Lenda na Paris, je vois comme ça. Faut la Mazambera ya Kitendi na Paris wana, je vois comme ça aussi notre Dadi, papa pasteur qui ne cesse jamais de prier pour nous. Je vois comme ça Justin Gokala et je vois patient Pati Mwasi Nzambe na kati ya Londres wana. Je vois Angèle Loué Mwana Star Azastar et je vois aussi président Gabi na kati ya Londres wana. Batu ba contrôleur à Londres ba pesaka excusez Londres lumière bango wana. Merci, c'était un plaisir pour moi Hero ya Mbande Konanga. To solo la naye na makambo eza toujours na ba internet awa ndengeza koleka et surtout n'oublie pas le 19 février ici c'est mon anniversaire basoué ba cadeau na bino ba ko komela Daniti manga na WhatsApp ko souhaiter ba bon anniversaire et ko sala Daniti manga kitoko ya makasi. Quant à moi, je vous dis à bientôt, je serai papa de Darvili Timanga. Bye bye. Des actualités, la chaîne de qualité, la collectananga na chama de Santivi, la collectananga na chama de Santivi, la chaîne la plus suivie. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service.